Pongi basangani na butu basaleli ngai likopa e balingi batindisa ngai na kati ya ebale babosani ngai nakoli na bakongo mwana nimbi tekoloka unga tata poeta mbongo zonzela mwana samuba nkwikidi wakati zabi tumba bantumba kwe bambuta solo na solo e mabwidi ye bankakatela meno alufuramba mama wa ndombi panzu idekeleo Clarissa Kwala alobaka Pongi ozali ndoki monene Bernard Pongi akwina posa papa mobimba asalaka te mosala na ese kofinga bato Bernard Pongi empoli akwina posa motema likunya na baninga papa lelo okweibwanga Bernard Pongi akwina posa oboma balari na diata okimi braza oke na Canada Bernard Pongi akwina posa papa mobimba azanga mosala champion na ba vidéo un fainéant un maudit obonza ba CD ya Norba de Paris Roland Nitu asala yo nini papa ofinga moto lokola Christian Perrin Isidore Ayatonga après avoir tué les Larry Adiata tu veux réunir tous les Bakongo petit coco impoli Pongi kombo moko mabe olingi olalisa biso Pongi Bernard Pongi okweibwanga osali likita ya Suda Congo olingi ozwa mbongo na sima ya bato un escroc okweibwanga akosi bato parfait kolela mama na ye aza momboshi Bernard Pongi ta monene mitombale makila ya bato tangisaki osangi tranquillité ya fungule sire makoso asala yo nini papa George Ngoma asala yo nini na Canada papa mokolo lokuta etona yo na monoko okosela Ludovic Mbani likambo Bernard Pongi alias le commandant Zaza, l'homme qui a massacré 320 Larry à Diata. Waouh, on a monsieur Mayetela Frédéric, ancien mécanicien communologue dans la rue Marie Bella. Waouh, on a étudiant de 23 ans, Kimbembe Fortuné dans la rue Massangi. Waouh, on a taximan monsieur Nkouka Jérôme dans l'avenue 5 février à Diata. Famille Anne Mouru, Bizaï Bak Makelekele. Waouh, dans Kento, Yazabakana Marie-Claire, MC, dans la rue Tiveni. Bagalarandi, professeur de sciences physiques au CG Angola Libre, monsieur Nsango Adrien. Waouh, on a taximen, monsieur Lambert, Borisala la vache, Yamoutima jusqu'à dans l'avenue de 3 francs. Bakoko Ibapakiri El Gado, Batele Tia Kekura Beto à Diable Noir. Bernard Pongi, Wizitatino, faut le buter. Samou, Wakazebo El Ngando de Diable Noir. Wawonda monsieur Bansimba Florent, Borisala pour l'imprimerie, dans la rue Piaka vers la Rose-Croix. Yuleno, Weka Sakoria Madame Emilienne Mabonzo, Bagalariandi, Monsieur Malonga Cédric, Borisala pour PCC. Un assassin, Wawonda Bantu, Nyando Rishika Bandu Tiata, la forêt. Okashika Mundu Tukushikoko, Ganambote Bukolila, c'est lui! Il doit être interpellé à la CPI. Bernard Pongi, le commandant Sasa, génocidaire. Africa Sadio Morel Conté, dans le grand Jean Lewis.
Michel Mbadji, mon grand, toujours humble, le pharmacien. Allo Bagate, Alain Kimpo, Motema Pembe, Maboko Pembe, Faye Monama, le fils de la promesse, matricule 22. Donald Mangoubi, le panafricaniste, très fort. Bernard Pongi, alias le commandant Zaza. Niye moto wa piyani ndako ya General Mukoko. Alingaka General Mukoko te. Atadaba mama, balahari kawonda. Atadaba mama, Pongi wawonda. Atadaba mama, balahari kawonda. Atadaba mama, Pongi wawonda. Roger Banzusi na Canada, Sosel Congo Dila, Mukari Senwe Mengane Nandi Mumoto, Afinga le grand Bobé Baka, Aristide Mobebisi, le général Maou. On a nini au Salaka Mpoli, Boye, Afinga P, Destin Café, Dangui Chris. Oh, Yono Motomalamu. Allez, Aritimini, Kaunga, Ekaunga, Aritimini, Azwa problème n'a pas de belé. Le colonel Moussunda, Evrad Nango, Alain Makaya, Marcus Kissa, le général Vadou, Papa Filature, Joe Curtius, Michel Mbanzi, Guima Fimba, Anissé Mapa, Elie Mousson. Le groupe Rien que la vérité, Maman Grâce Louemba, Afinga, Maman Carla, La Nébuleuse, BKM Production, Noise de Cause, Les Amazones, le peuple Zeni. Si je mors, je me punis.